Président ya Rwanda Paul Kagame ya kotonga village pour na ba sinistré donc likanisi wana itanke mwana mboka kongomani ozwa ki ondene ni ntango yokaki lisolo wana makambo ndeko Kagame akosala parce que eza na mboka misusu makamane ozo salema te. Paul Kagame a comprendre que na Congo ba diriger ba sate azui président moko boyo azo tambola likolo na ya tout moment. Lelo oyo boye acte au Paul Kagame azo sala na mboka na biso eza insulte pour na mboka monene plus de 2 345 000 km². Eza insulte ils ont l'accès que le gouvernement congolais est incapable de faire ndaku pour kotia batunaye. Alors ngai na moni ke eloko yoboe ekoki koleka inaperçu te. Mais biso tozomi tuna mutuna eza l'état ke moko ya bayi congolais na lobi sima ya bandaku wana. Parce que toyebi Kagame tanga kotonga bandaku wana na est ya pays akoluka akosala nini akoza bandeko na ye ba utuna batuti akwa kotia bango wana. Et puis, boy, dans le régime à Félix Oyobo. Après le départ à Félix, boy, déjà que nous ma belé mboka na biso déjà ils a cédé par les Rwandais. Maman Dorian ngana bisibino ba politiciens congolais, il faut que se débarrasser na bango. Parce que ba toi na nyo subino bozo mona ba politiciens wana, ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Très chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tolo Banatina na Ekolo, une émission socio-politique présentée par Doriana, la fille intelligente. Merci aujourd'hui derrière la caméra, merci à vous, chers abonnés de cleboa.com. D'être toujours vous informer, c'est notre devoir et de collaborer pour la actualité de l'ère, mesdames et messieurs. Et pour les lots, la matali budget nabiso, il y a 2022, ils ont revenir à 10 milliards. C'est là qu'il y a quelques répartitions d'être sur la travers cette émission. Donc on va taper du solo, il y a village moderne, kuna na Goma, likanisi, il Paul Kagame pour na kotongi la bas sinistré osa ko revenir na 30 milliards to ko sula makambo belé à travers cette émission bo senga ki mingi bo komela kinga qu'il revient Bruno Mimbenga o azali moko ya banaliste et puis cadre na il fait cadre ensemble pour le changement. La nouvelle élan plutôt, cadre la nouvelle élan, il y a Adolphe Mouzeto, Nicolas Azamon en suspension, mais Azako Leka toujours pour Nakosolana Baimboka, Nasutika Kayako informé. Je dis bonjour et bienvenue Bruno Mbenga. Bonjour Maman Dorian, merci pour l'invitation et puis la surprise où ça a été à l'université. La PCB Congolais Nyosombote et puis Maman Pichu Mangaya, Fidel Kafuchi, Virginie Mavouma Ose, Kadima, Jonathan Loali, Père Magloire, Benoyon son apesi Binombote, et puis Baninga tous en Bango à Katia Université, Benoyon sur tous ensemble. Merci. Merci beaucoup Bruno Mimenga. Dans le Baki, il y a eu beaucoup de gens qui ont un numéro après le métier. Et puis, Batebele va senga ki oloba. Yangwana toko sepelaka beaucoup mesana mingi pe na cleboa.com koyoka makanisi ya Bruno parce que batu mingi baza ko senga ye. Moi loba d'abord na baimboka poto kokta na vivre ya émission na biso. Oui, merci Bruno Mimbenga. Ngai oyo je crois naza mutu ya sikate na Cleboa, je crois naza moko fils maison. Et là, on a aussi un cas congolais, on a beaucoup de menacés comme d'habitude. Et là, on a aussi une vigilance toujours. Parce que tout est bien, le lien est beaucoup de choses qui sont le lien amabi. Alors, bisiko zali, yeba pour sa part la responsabilité non parce que entre biso bande ko toyi ko za ba problème na biso toyi bande ngini na ko bongisa mais entre un ennemi ne devant ennemi ba négocier na été devant ennemi ba appliquer ka force ya rapport de force. Alors, biso ba congolais tout ça un peu plus côté passif
mais mboka na biso ezokende. Alors eloko na osenga na bino ba ninga na nyonso ba résistant ba révolutionnaire Lumumba ba fou de Fayulu boza moi tellement ebele eza vraiment mabe ndenge kulutu boke twa lobaka si pas ko telemisa peuple wana pona kotalisa ye lolenge nini toyi ko bundela ekolo na biso parce que soki to bundeli mabe na biso te eza na mutu moko te oyo boye akoya pona ko bunda pona mboka na biso yango eloko na ki koloba yango wana bisika nyonso bozali na est ya mboka boza na nord na sud partout bozala un peu vigilant parce que mboka ezokene mabe. Pourquoi? Parce que tous les bakambi oyoboé bazo travailler pour na ba congolais mais plutôt bazo travailler pour na ba oyoboé ba tia bango na kati ya pouvoir maman Doriana voilà le qu'on a eu koloba si pas pour réveiller toujours conscience et peuple congolais. Merci beaucoup de Komimbenga Bruno à lobby l'air grave vraiment liloba d'abord par rapport à Matali l'idée en déco ba mingi bangana benga ndécoté il y a président il y a Rwanda Paul Kagame il y a Kotonga village pour na ba sinistré donc les kanisiwana étant que mon mboka kongomani ozwa ka onde ni ntango yoka kili solo. Oui maman Dorian oyebi wana makambo ndeko Kagame akosala parce que Eza na mboka misusu mangamane ozo salemate Paul Kagame a comprendre que na Congo ba diriger basate a suivre président moko boyo azo tambola likolo na à tout moment. Alors je crois d'ici semaine toujours banda wa décembre au maman Dorian toza na sitting liboso ambassade ya États-Unis ya liboso ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa na Gombe. Alors na bezo benga ba congolais tout bino bato boza na poto boza na Afrique du Sud bino boza wapi partout bisika bozali boza kuna na Bumba pa na ngai boza na Kikwit. Boy ba ke ba politicien oyo boy ba décevoir biso ba cher lelo oyo boy acte au Paul Kagame azo sa na mboka na biso et ça insulte pour na mboka monene plus de 2 345 000 km². Et ça insulte ils ont l'accès que gouvernement congolais est incapable ya kotonga ndaku pour na kotia batunaye. Alors ngai na moni ke eloko oyo boy ekoki koleka inaperçu te yango nazo bengisa batu nyonso obolinga Bruno Mimbenga obo soutenir ka lutte na ngai obo soutenir lutte ba résistant tout ça la bloque na biso parce que semaine auto zo banda awa bojkwa to na sitting devant ambassade à Rwanda pour na koloba to lingi cadeau ya Paul Kagame te ya o azolinga pesa biso parce que biso eza maman de reine pardon eza cadeau wana eza empoisonné to yebi que non comme un cadeau empoisonné tika to maman mukie au lobby gouvernement congolais eza incapable ya kotonga. Yango wana Paul Kagame et PC quand même idée à rotonga. Peut-être en a souci. Ya rotonga robo ya cadeau pour la nini ceux qui ont mon colombo kozoko ka ko satisfaire bana na yote to yebi keza pona matali ba sinistré to moni innocent pas tonga ki gouvernement pe o atonga ki tangu le beti mu pepe buka ki banda kunyonso c'est que ba sinistré wana bana esika ko vendre te kino lelo yango Paul Kagame tellement d'appel musika te na est du pays ayoki mawande likanisi ele bongo. Non, maman Dorian, pour le bac Paul Kagame a musika te na biso, mais biso tozomi tuna mutuna. Eza l'état que moko ya bayi congolais na lobi sima banda kuwana. Parce que toyebi Kagame ta makotonga banda kuwana na est ya pays, akoluka akosala nini, akoza bande kona eba ou tuna batuchi akwa kotia bangwana. Et puis boy ba que non na régime ya Félix Oyebo. Après départ ya Félix, boy ba déjà que non mabele mboka na biso déjà eza cédé par ba Rwandais. Alors, il y a un Paul Kagame qui a commis ba idée wana kotonga banda parce que ça espace déjà au Félix a payé pour le coso à pouvoir. Il y a un biso tozomi tuna. Est-ce que tango innocent ça qui demande ba collecte à fois pour kotonga banda wana? Ils ont qui combien de millions? Est-ce que ceux qui ont ba poche ba ministre na biso, to na ba acteur politique na biso ba député ba ça na ba ko siéger wana. Est-ce que ba zangi mbongo wana? Alors pour na biso maman Dorian, to somona que non eloko wana Paul Kagame soka za na problème na ko sa ba do akede nango na Rwanda pe ba to ba sonyo kwa bazali. Et ça que non paradis na Rwanda. Alors pourquoi que yes seulement pour ni RDC pour kotonga ndako wana na budget 30 millions de dollars. Et puis il faut que non ndako wana tango bazo tonga ngo. Obi ba to bazo servir ngo. Et ça sous contrôle armée rwandaise. Alors biso de moni que non oyo boeloko oyo salemi maman Dorian eza haute trahison au Félix asali biso yango no moni biso ba congolais to lobi cadeau ya Paul Kagame to yebi que non eza cadeau oyo eza empoisonné sima na makambo wana okoyoka makambo baba na mulenge oyebi suite na ndenge tika inachevé makambo manono ba territoire na biso ebele Félix aye ko pesa ba Rwandais ba kuma ko exploiter yango alors biso to kolinga te que non nata o biso ba jeune tozali et puis mboke so kene na libulu boy to permettre Kagame a kotonga banda ko wana par rapport bani ke no bota la bisika o boy cité o biso ba totonga ngo alors eloko wana maman Dorian pona biso to moni eza insulte
Et puis nous mettons à garde Paul Kagame à meka kosa l'aventure na été. Ce que ça na ba corps ba sala na Félix à respecter ba corps na mais mabele ya mboka na biso nous n'allons pas accepter que eloko wana Paul Kagame a coupé sa biso cadeau parce que nous n'avons pas besoin de recevoir cadeau au outil na Rwanda parce que nous savons combien ce gars là bazo boma bande ko na biso bazo exploiter minerai na biso et puis na mbongo bazo boma bande ko na biso ba li susu ko tunganda ko wana pe bazo banani ba utu na ba Rwanda ba tia ba ngwana nous sommes dans quel pays ça maman Doriane non pour les sinistrés biso moko to ebi que non nous avons un gouvernement faible. Nous n'avons pas un chef de l'État. Oyo boy, azana na idée, azana vision ko ngamboka. Yango so mona ba Burundi ba sala boy, ba Kagame ba sala boy, banani ba sala boy. Asunga ki pe ba sinistre wana. Mais Katumbi a ko sala boy. Na bango aujourd'hui bazo vivre ndeni ni po Kagame azwa likanisi wana. Kagame Katumbi a ko sala ngwa sa mona mboka sa congolais. Inosa balu meta ngwa sala ki yango. Asali ngota ke no, azana mbongo belé mais asali ngota ke moko ya bayi Kongomani ndi asali ke no pona bande ko na ngai. Alors Kagame ko tonga banda ko na kati ya Congo. Pour quelle raison? Baba Nyamuleka bazo espace wana mama Doriane. Obi kelelo kuma pona ba e kuma pa na bango. Ozomona ke no mboka na biso so kene du jour au jour. Yango biso to lobi ke no eloko oyo boye mama Doriane moi je m'assume. Et puis nazo benga ba jeune nyonso. O basa na Kinshasa awa. O boza wapi partout. Date ko pesa ma ultérieurement je crois semaine prochaine to pesa date to reno sala sitini liboso ambassade ya Rwanda. Pona ko yebisa bango ke no tolingi cadeau ya Rwanda te parce que mabele na biso eza mabele na biso soki Kagame azana besoin kotunga bandako akena kotunga na nini na kati ya Rwanda parce que loko wana mama Doriane boka ngo lelo soki Kagame atongi ndako wana pour une question za moko nani akondima banani bakovana na ndako wana et puis bande non ba sinistre te eza ba Rwanda mutu bakovana wana et puis bande kuna biso IDPS lelo bazo sepela que non Kagame pour la diplomatie à Félix ba kotonga la biso ndako est-ce que le pays comme le la RDC gouvernement local à Bawario soi-disant et qu'on a un budget à 30 millions de dollars pour la Kotonganda quoi sinistré je ne crois pas aux hommes là que non ils insultent biso moko ba congolais to zonyo ko la bande ko na biso parce que ndako tonga banda ko manzanza bango mongo tellement ba gouvernement tellement ko lia mingi ba 38% pour le fonctionnement ya ba institution 3% pour la armée au moment que c'est un peuple paysan quelque part Mama Doriane ngana ebisibino ba politiciens congolais il faut que se débarrasser na bango. Parce que les politiciens, ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour les intérêts personnels. Ce qui est exemple, le premier ministre ivoirien, M. Ahmed Bakayoko, personnel. Alors vous les jeunes, vous devez cesser d'être instrumentalisés. Parce que tant que vous avez une négociation, vous avez une simbakate. Vous avez recourir par la binobaché. Tant que simbaka. Au moins la bino ba jeune pour s'en placer. Il y a moi le monde que non bande kuna biso o boyelo ba salami et puis les jeunes au bande kuna biso so peut la plupart bande ko ba beta na boko pour na budget o ça m'a aussi ko présenter en assemblée nationale. Et ça bande kuna biso IDPS. Pourquoi ils sont les jeunes là instrumentalisés parce qu'on comprendre et puis là oh so monde ba tumulte ça par-ci par là de part et d'autre et ça pour parce que ba politiciens o ba so ka intérêt na bango et non ko sauver mboka. Liti nanga na saka ngo liboso mama Doriane eza pona ko sauver mboka na biso ko libérer mboka na biso na occupation rwandaise occupation burundaise mais lelo oyo bozo ka musangai aucun politicien depuis makambo ya 30 millions ndako Kagame zo linga to na cité moderne na est aucun politicien ni congolais lobi le kwana bango nyoso silence radio mais ce sont la kuna baza makambo o kuto eza na eza priorité vraiment. Noël Chani alobaki déjà Noël Chani na landa ki alobaki qui a d'accord pour na yeza occupation eza ko kata mboka Noël Chani atala ki intervention par bon pour Noël Chani bon ezo ngana landi Noël Chani te mais na biso bino mama Doriane que ba politicien congolais o ba yebani o que non ba vraiment actif bo peuple yo kala Noël Chani yebana te Noël Chani c'est un américain Noël Chani yebani te et puis Noël Chani azolo bango par rapport à quoi ozomona que non ba biloko wana balkanisation ezo sa na mboka na biso sous silence. Mboka na biso zo kende ba tout ça ça que ba s'intéresser na comme ça priorité ba tout ba côté na fertilité ya ngai na zo benga ba jeune soki ki bokozala te camarade Lumumba David Fou de Fayulu to ko sala descente devant ambassade de Rwanda pour na koloba que non biso to lingi eloko wana te parce que 30 millions ou bien la biso ba cité moderne pour na biso et ça insulte parce que la République démocratique du Congo Mama Doriane mérite beaucoup de respect vu dimension nae vu capacité ba ressources minérales autosanango vu ba capacité ba site touristique autosanango non eloko wana Mama Doriane moi je m'assume je crois na so beng se ba jeune nyoso eloko Paul Kagame na Félix bazo sala c'est révoltant nous appelons la jeunesse congolaise à se mettre debout
Tokoza na ambassade à Rwanda, je passerai ici dans Clébois toujours pour n'avoir coupé sa date. Tokoza la cité liboso ya ambassade à Rwanda. Et l'autre Rwanda tokolinga ngote. Pour voir que nombre cannabis soit dirigé maman Dorian, Félix Tshisekedi azan à tout moment dans l'avion. À tout moment dans le voyage. Aujourd'hui, on a fait un fond dans quoi monsieur Félix est bien ngote. Yo président de la République. Au évité, mboka ne bandi wa pesuki wa ba délimitation au évité. Aujourd'hui, que non, nous avons un pour Félix azan a pouvoir, ça pouvoir. Bato bazo diriger biso. Bato bazo diriger biso za kadame. Président Félix ayebi ba délimitation ya mboka na. Non maman, est-ce que Félix oyebi ba délimitation ya mboka na biso? Yé depuis akoma soit disant président de la République. Akoma non na kasa été. Kuna n'Équateur pour faire pas nangai. Tellement comment ça veut dire que. Mais azan mboka ça contrôler te ayebi te que non mboka na bandi wa est-ce qu'il y a une frontière na biso na Angola? Est-ce que Souki ça a un problème voilà. Même Makamo a posé problème entre Bisso et Rwandais. Récemment à Ituri. Donc à la limite on a Félix ne maîtrise pas la cartographie. Merci beaucoup. Donc moi j'ai fait appel à la jeune Tokosa la Sétine, il bosse à l'ambassade à Rwanda pour que non tolingi cadeau empoisonné il y a Paul Kagame parce que si maintenant on a kotonga toyebi que non ba tout et puis bino peuple congolais bossa la distraction boba que non mboka na biso bazo boma bande ko na biso si là c'est radio ni médias internationaux ni ba politiciens na biso bazo le makambo na et puis le oh boy mboka na biso bazo katango bitemi mutu moko te azo telemela pona kolobela yango soko tali bien ba politiciens baza toujours mission na élection mission na makambo boy mission na makambo oh tokoki ko telemela pona ko kende kolobela makambo oh boy mboka na biso ekomi na occupation aza ko continuer ko vanda na bureau tozo continuer to lobela kaka mukie ma matali kaka est na biso to solo kina ndeko moko aza na est abinga alobi kuna bana bazotanga te grave eza ko continuer mais matali gratuité kuna ezo simba te grave ezo continuer et puis na Ituri kaka na est du pays je crois na localité Kisunga les 11 12 il y a eu des morts hein batak ya ADF ezalaki wana bat bakufaki par rapport ya ba prorogation dans l'Assemblée nationale ba député ya est Bazalaki Namboso pour la 12e prorogation, Bazalaki d'accord. Et aujourd'hui, on a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour Basolola. Matali 12e prorogation, à ne pas oublier 400 policiers, Bakendaki Kuna na Est pour renforcer l'armée Nabiso. Par rapport à la prorogation, par rapport à la grève na Est, par rapport à la réaction, il y a bailli d'hôpital à Ituri, oh boy 12e prorogation, et tant que mon ambo comme cantina les années. Maman Dorian, au moins 12e prorogation, tu as même une 1000e prorogation. Il y a une solution. Parce que le lot où l'armée n'a pas plusieurs fois. Nous avons une armée mal occupée. Une armée, les soldats qui ne sont pas bien payés. Les soldats qui ont ration c'est un problème pour les soldats. Alors, même Félix a millions d'états de prorogation. Ce n'est pas ça la solution. Solution est à occuper les soldats Nabiso. Solution est à foutre les soldats Nabiso malam. Solution est à augmenter l'effectif des soldats militaires. Est-ce que les policiers, est-ce que la police est pour la policier rôle pour sécuriser le peuple na biloko na bango. Mais chez nous, ce n'est pas ce qui se passe. Tant que la police na botindi ba est-ce que la police ba na bunda ba aussi mamunduki policier a une mission ya ko sécuriser le peuple na biloko na ye. Alors le problème il est ça qui est important pour na Félix. Au moment tant tozo ba que non les parachutistes au ba na pouvoir bubaza na maîtrise eloko moko te ba ye bazo boule que non makambo tozo ça les malamu o eza makambo mabe. Congo ils ont un problème ba soda. Ce qui na ba mboka lokola ba Belgique mboka lokola France bisika oyo boki me vandi moi muke ki me sala kune pa na bango na ba États-Unis chaque année ba augmenter le nombre de militaires mais pas na biso nous avons un effectif à 50 000 soldats oyo boy na est du pays baza une affaire à 7 000 militaires vous croyez que nous avec 7 000 soldats ba aussi ça ba bitumba oyo na kati est alors aux hommes on a problème oyo zali que est-ce que c'est important qu'autant un nombre de soldats na biso tandis que ba ennemi baza ba royo kapende ndeko bona lobby que tous na effectif à 50 millions ya ngai makambo na lobby oyo bezanga ete makambo na lobby eza jamais kabudu muta dévoiler la force montre que non ba soldats congolais baza effectif moins que non ba groupe armé oyo déranger biso na est ya ngai nazo senga si réellement ce genre veulent que non kimé kota na est mboka na biso Maman Dorian c'est simple. Il a fallu doter les soldats nabiso, équiper bango malamu, ko futa bango solde na bango attend au monde et puis ko augmenter effectif ya nombre ya ba militaire. Bande ko nabiso pardon Maman Dorian. Et bande ko nabiso baza na makala a.
ebele ba misu baza na makala baza ba innocent so quel là on na makala okuta effectif ba prisonnier ba tia nombre limite 1500 prisonniers pour na makala mais so que na makala okuta ba baza plus de 7000 personnes ebele ba to avana na makala na so ba zu bango ba tia bona armée ba kulunu ba zo telenga na Kinshasa awa ba misu batini bango na ba makambo ya nini ya bilanga so ba zu ba to na botini ba on armée ba no bunda pona mboka ozo mona te que non ça peut quelque part eloko moko malamu ça piste de solution peut-être on a zo pesa au mona que no ko fungula pe makambo que no mo ki me kota mo pensiona mais ozo mona que no mboka loko ya Congo bozo voter budget à 3% tandis qu'en États-Unis ba voter un budget au-delà de 80% pour l'armée ce qui te suit mboka loko la Corée du Nord donc budget na bango ya mboka bandi makana ba sacrifier ba makambo nyonso mais armée na bango ba voter budget moko likolo parce que armée ne moto simi mboka pour la sécurité mais tel ba ventilo sa malukonda osana Félix 3% na 3% na bino ba futa ba sodani ba futa ba soda 30 000 francs alors na 30 000 francs na pe mbongo soko matante et so ya na retard et puis so landiro ba sokata bango Maman Dorian on ne peut pas blaguer avec la République yango so mona ngana zo senga na ba jeune to telema pour libérer mboka na biso et loko zo sala na pe pas ba jeune yango pe tellement ba za corrompu ba comprendre classe politique congolaise facile à manipuler facile à corrompre aux hommes que non ba jeune congolais nanzala moyen to continuer lisi na biso ezate biso oyo na kati université moi je ne travaille pas mais tant tozo lo babo tozo bunda pour na mboka parce que en dehors ya Congo moi je ne suis pas ni sénégalais ni camerounais ni na nationalité moi je suis congolais je suis de l'Équateur bumba soki pa na biso ozomo que non tozo mona pas sur ça na ba fin fois ba village na biso ma ezate lelo o bona Kasai bande bazo kima bazo na ba province misusu ba Rwanda bazo somba espace wana ozomo que ça danger pour la République alors on a la que non priorité na mboka oyo mama il faut ba jeune ba comprendre ça c'est la lutte lelo o ko kana ba pèse $500 lobi ba pèse mutuka lobi ba sali obo est-ce que bande ko na biso bazo kufa na mboka wana na est ce qui est na est wana au moins que non il y a des problèmes aux élèves quand même Félix ça maîtrise na moté alors ce qui m'a kambo 50 000 hommes militaires au effectif et bimi c'est jamais kabunu mutabimi si yango ozomona que non ba rebelle ba ko respecter biso comment non la tia mungwate parce que ce qu'on t'a dit que non 7000 soldats vous croyez que non combien de groupes armés na est wana et l'équipe même nombre ba militaire ba bunda alors ozomona que non Maman Dorian problème eza ya ko augmenter salaire ya basoda ko équiper bango et puis base à la bonne condition toi na makambo ya gratuité de l'enseignement quand les gens disent que non gratuité de l'enseignement koufi et récité non batu baebi makambo bazolo baté Maman Dorian gratuité de l'enseignement eza réussite tout n'a réussite pourquoi parce que depuis 2006 à l'époque Adolphe Mouzi tonga comme premier ministre en 2008-2012 l'État déjà a joué qui charge à kufuta ba enseignant. Au moment de place gratuité de l'enseignement et réussite ça qui. Surtout donc bagano gratuité de l'enseignement échoué c'est Félix qui a échoué na makamunae. Pour Félix ko bagano gratuité de l'enseignement ils a ko supprimer ba subvention au l'État banda ko tia pour que non école les ba frais de fonctionnement par exemple ko somba ba créer ko bongisa ba langue na école ba tableau c'est ça. Au moment na problème là pour Félix quand il dit gratuité de l'enseignement ils a comme si ko bagano ko supprimer biloko wana nyonso. Yango zo mona confusion za na mitu ya bato lelo oyo boy problème ya gratuité de l'enseignement ezaki problème moko ya mise en application ezaki eloko malamu parce que lelo otango bazolo bakeno basango catholique balingi te gratuité de l'enseignement reçu non basango ba vivre kana enseignement na nini ba école na ba hôpital na biloko na ba tonga parce que mbongo wana nde saka nini keno e meka ko résoudre ba problème ya basango non $300 problème Félix akendaki na makambo mbango era kabila gratuité de l'enseignement zalaki baba ndako futa te na ba province misusu sauf que zaki na ba province misusu ba ndoko na Kinshasa bana futa te basango babisaki na to kenela ngo progressivement pour permettre non monde mbongo na ezonga apena ba communauté esunga apena basango parce que ceux qui obiki no gratuité de l'enseignement elongwe mbongo mo ba pourcentage bana ezonga ba communauté basango ba vivre ndeni yango moni Félix lokola zaki vraiment na entourage mabe bato bazo maîtriser makambo te batindiki to ke na gratuité de l'enseignement lelo o ba komi coincé ba komi ko ba ke non basango nde mutu ba bomi gratuité de l'enseignement or gratuité de l'enseignement est reçu ça qui depuis 2006 parce que ezala qui voté na constitution au sautant ngone constitution 2006 ta ba voter ka loi na 2006 o ba de ko na biso EDPS ba ba ko siéger alors on a so ka matin ba gratuité de l'enseignement ça que moi je peux demander na Félix à reconnaître Andy Manette échec na ko ba ke non gratuité de l'enseignement ngai ne mutu na échoué et non gratuité de l'enseignement nde mutu échoué to ko senga na ba enseignant na biso je crois basango bazana science ya komana bango bazana philosophie na bango ya philosophie ndenge ya kobundela bitumba basango ba ko gagner ni soki bana ba otanga te
biso toza ba fruit o totangi pa basango totangi na mama obo totangi na université Saint Augustin bisika tozali tosa émission na yo ah est-ce que ça l'éducation basango et collège Saint Augustin yango ezali ah ozomona que les prêtres baza na souci bana bazo éducation ya malamu ezata que non éducation oyo boye ya mabendenge to mona oyo boye ezala mboka yango na problème yango na pona nga na kosenga ba enseignant je crois situation na bango eza muke eza amélioré bo reprendre ba enseignement na bino parce que lobby bato ba ko remplacer bino soki bokomi na bangi na bino eza bana wana parce que bino boboya kotangisa donc mboka zo kufa Félix ayeko boma mboka azwi mboka teke pa ba Rwandais bino pe sous bolinga bo mboka eloko wana to kolinga ngote to zaba na mboka je pense que non d'ici le mois prochain au moins que non bana ba kosonga na classe ba kotanga na bonne condition mais j'insiste maman Doriane dans les jours à venir semaine prochaine mois décembre temps to kotango awa okomona ba forte mobilisation parce que nous allons prendre le devant ya ko sensibiliser ba jeunes ya ko sensibiliser peuple kinois devant ambassade à Rwanda pour na ko ba non cadeau wana to ça na besoin na ngote. Merci beaucoup mon Mboka, merci na Jordi Waza na sima caméra, merci na balandia club.com. Toujours continuer l'émission na biso toujours qui des malem ben to beta solo ya bloc patriotique à Tomoni le Vendée hein bande ko ba okende na ba point bisika nyonso seni ezali pour na kolobano na maimatali seni bureau ya Kadima entre-temps Kadima azo siéger déjà ou ko visiter ba bureau et puis le 27 ezali sous marche batonso ba ko poser ba question pourquoi ko multiplier ba marche est-ce que résultat exact pourquoi il y a seni entre-temps Kadima za na à l'aise za ko évoluer na Maman Doriane au moni makambu ya marche oyo basango ya Senko Milapro ba bengi sina ba mouvement citoyen misus oui problème la biso ya Congo c'est le problème d'homme problème la biso ça résoluté problème ya élection na Congo na biso c'est là banalise na ngai taka moko ba acteur politique ya mboka na biso problème ya Congo eza problème na ko faut benga na bokipa soki ba leader na biso babito telema to ko benga ba Rwandais na Rwandais baza na Kinshasa rebelle baza kuto ya bomba na te. Vous croyez que notre temps de parce que moi aussi j'ai fait appel. Mais na Rwanda pe oui, ba Congolais problème est na no Félix a benga ambassadeur na biso. Biso ba Rwanda pe ba benga ambassadeur na bango au moins que non rapport de force on a bisaki bino na début émission awa. Biso no to ça ba ndeko to ça ba Congolais to ça ba Congolaise to ko bunda to ko bongisa eta ke ndeko nanga to ya na négociation. Mais devant ennemi Maman Doriane ba négocier ka ennemi abeto mbata yo pozo ngile mbata. Donc tango na biso suite nango ezani. Au moins que nos cas d'Imazawana, baso bete pion, ceux qui bete Félix pion, tout est à gauche. Alors au moins que nous allons multiplier les actions sous Kanango, Tokende, Bakobeta, Bakosalabo. Et puis, Naouta Ikolanda a d'informations, il semblerait que nous avons de l'autre côté, baso préparer ba représailles, basali ba molotov na bango pour na kobeta ba tout temps ba manifestation na. Tandis que ça ba biloko ba action. Ngai natangi kombo ba toi ate. Na lobby que non il semblerait na tchango na futur na conditionnel parce que na ça on a certitude na ngote et puis na kondi ma parce que le 16 to mona quand de na biso moko ba betaka molotov na 10e rue mais na tangi komba ba toi ate alors les jeunes tous comprendre ça c'est à lutte ya bitumba biso tozo sala tango ba sango ba bengi biso le 22 to kende suite na ngwezani totalement que les 6 les semaines passées ah ouais toujours solution pour moi que notre peuple a abandonné. Totamboli na marche zaki awa récemment awa le samedi passé awa entre les 13 si je me trompe pas encore. Tokia na stade de Tata Raphaël. Ba Shadari ba yena loyenge na bango na ba obembi na ba Chibala. Ba mburier peuple a telengani na stade na Tata Raphaël. A telengana ndeni. Peuple azo besika okendete. Ba kangi Tata Raphaël. Ba Shadari ba récupérer la commission va faire FCC. Tant que les jeunes révolutionnaires, les Costa Moutamba, les Lumumba, les bandes de commission de Salaki Wana, nous avons dit non, pas question. Papa, nous avons pris la population. Tobi Tozo qui n'est pas de chiffre dans l'Assemblée nationale. Nous avons été gazés. Alors moi je souhaite que non, sans ces combats, on a les jeunes. C'est que nous faisons dans Mboka Oyobo, nous réalité ça n'est pas côté. Alors biso to na combat na biso. Si vous avez besoin de soutenir lutte na biso, votre imposition, boss adhérer na vision, il y a révolution, on a bien na batu. Parce que ngai soko bi que no bomanga pour la révolution, oui, je vais accepter parce que je suis un révolutionnaire.
au pesa ngamba et longola ça salut ta komana ngai yango zo mona tango to okene le 22 to kotambo na biso suite nango sur le poeza résultat nini to okene élection awa parce que marche liboso bande ko batambola ki to moni kaka na mokolo yango le 16 ba comme ça que ça dans le cas dima c'est-à-dire ma kotambola bande ko batambola ki za ki en vain non ils ont inverti sur le plan diplomatique sur le plan international. C'est une réussite. Aux hommes qui ont leader à la Moukata Matambu sur les 16, c'était une réussite. C'est un message fort pour la Colombie. Peuple Azad d'accord là, c'est ni au bout wanate. Mais quand il m'a continue à vivre, il y a un homme la suko. On a zo beng sabande. Comme quand on sur la Google la télévision de Maman Dorian. On a zo ça na parle ngai. Et ça on a zo ça là. Vu que ba moyens limité, tout ça là selon ndenge nzamba zo pesa biso ba moyen. Mais moi j'appelle la population. Le soulèvement populaire, au leader n'a pas promettre un soulèvement populaire. Jusqu'à après le dit contraire, soulèvement populaire, tout le monde y a noté. Mais le 22, le leader n'a pas ya sango, banganza, babengi biso, to okende wana. Et puis suite nango, to même une élection. Pour moi, il y a Congrès à élection, pour moi, il y a Congrès à révolution, pour moi, il y a Congrès à occupation. Tout se libéré, tout de tokata singawana cordon ombilical les autres, les biso. Le lo oyo bona Rwanda nani na aéroport ya Goma Mama Dorian. Oyebi mutu azo na Rwanda azo ko avion na Goma donc compagnie rwandaise ekomi à tout moment na Goma ba trafic wana bi combien bazo espionner mboka na biso mutu azo na kati ya Rwanda pour que na Dubai yake na France aya ko zwa nini pepo na kati ya Goma ozomona que non mboka na biso ezo perdre mbongo donc rwandaise ekomi kokosa na ba soda na butu bazo ya ba yebi mboka na biso plus que même biso moko alors nga na zo mituna importance ya régime oyo ya Félix à part ba voyage Félix récemment azalaki na sa trafic na butu azotuna kuna mwinda nazomona ezopela eza wapi bazo bise que non c'est dans ton pays la RDC tala moi place na biso que non muto za maîtrise mboka te mboka na moko oyebi yango te alors ongonga nini okoka ko résoudre ba problème ba tunyoso moi j'ai dit makambo oyo boye il y a les 22 le 27 oui yo bi combien de fois là na kalu fungola combien de fois ba beta ngai na mutu alors to kolemba te to kokende mais moi j'ai fait appel na ba jeune si ma kota ma makambo tout conclusion ni tout ba jeune tout le monde la distraction tout ça la combat malamu le lo ba ko pesa $20 parce que moi même elite ba activiste ba bunga vision na bango combat ba activiste ba format ba activiste ya ba parti politique tandis ba activiste na début bazaki ba tout oh boso ba lobby comme bango osomo que non il faut gouverner réfléchir mais aujourd'hui ils ont perdu le chemin ngai le ko na zoloba le 22 na ko la contradiction te na ba leader na biso na ba sango le 22 to ko sala wana mais suite nango et puis le 27 ba bito ko sala palais du peuple et ça comme si to ko no bunda bitumba pour la libération mboka to bimaka bota ubongo te tango so bima bitumba yo na ko bunda bitumba pour na mboka na ngai bozo mona benemi ba so préparer pour na ko sala bino mabe ba nemi ngo banani ngo to so ba pe mais biso na pas na biso to kende révolution pacifique dans aucun pays dans le monde de révolution c'est pacifique. Au moins, Maman Dorian, moi j'ai fait appel à la jeune Nyonso. J'ai fait appel à la jeune. Je crois que la semaine prochaine, nous allons à l'ambassade à Rwanda, nous allons sa date et puis nous allons sensibiliser toujours. Parce que tu as une absence. Non, Maman Dorian, le leader Martin Fayulu, Adolphe Mozitu, il y a une marche qui et ça, il y a une église protestante. Il y a une récupération politique. Parce que l'activité, l'action aux autres mais ça, n'a pas pasteur. Il y a une activité politique pour nous. Alors moi, je crois que non. Attention qui Martin Fayulu, mais c'est là qui représentait pas Maman Chantal, Mozitu, c'est là qui wana. Aux hommes que non, peuple les ala qui wana, il représente qui bango. Rien ne sert que non, il faut que Martin Fayulu là pour que nos actions aient la réussite. Non. Aux hommes que non, peuple, la mouka est à état d'esprit, la mouka est à peuple. Aux hommes que non, à chaque fois, peuple a zalawana parce que peuple ndé mutu aza mokonzi. Mais je crois semaine prochaine nous allons à l'ambassade à Rwanda pour dire non la cadeau empoisonné au Rwanda azoluga pour y couper sa nakata RDC. Mot de la fait ça toujours dans so ça va résister à tout. Bino bande ko poto. Opposant a besoin osunga biso. Psychologiquement na ba conseil. So opposant moi safran na yo, oko sunga pe biso parce que tant to bimaka wana. Moi je vis na marche à les 16. Bato bazo na biso to na bitumba, bazo ya cordon mai toza na lutte ozomona que notre okende ko bunda bitumba même mai ya pamba mama nani Dorian bato bazo zanga alors muto ko bunda bitumba nini même mateka bo deva gaz parce que nos jeunes sont découragés samedi oh bon moi que non la police a bêti tozo bazo ngisi mais ozomona que bande ko mususu moi mai moi mikate azo zanga bino bato bozana ba moyen na bino olebo que no boyen ba bino pas ba musicien regardez ces jeunes là dans ba parlement debout
touche déjà là bazo ba photo aka sangisi mo di batu atinde bino na poto bozumbo botindi mais bana wana onga obiso to webi to sana bango bazo ke loko moko te bokanisa bana na nefis kata mai ya pamba na mateka et ils appellent loko mama malonga nazo benga ba camarade nanga tu ba Lumumba ba Costa Mutamba parce que génération na génération mama Dorian eza ça c'est lutte nango osoma ko no biso ba Trésor King ba mama Océan ba Dosta bino donc tous on a besoin ya ko se détacher na ba Rwandais omoni une fois que nous sommes tous les jeunes congolais qui nous comprendre l'Ituana et puis nous avons besoin de la diaspora et puis nous la diaspora va multiplier ça si y a ligne na bango il y a diplomatie na bango ce que nous posons ma casse libanda biso fait toujours ma casse ya wa interne de tout au moins que notre réussir ça facilement mais au moins la diaspora na biso bazo ça vraiment un peu côté musu bazo tika biso ba bunda to bunda ndé nini bande konyoso ben ça qui va diaspora non Félix atika ba buzo ba wana parce que la diaspora wana ba diaspora o bazo lukambongo ezala ba diaspora ba bunda pona mbongo te mama Dorian ba diaspora na baza ba diaspora nzala baza ba diaspora nzala Félix azubango mama bazo tonga ba wese awa na nini botika ba makambo na Félix azoluka ko distraire peuple mais biso to distraction azoluka ko distraire ba diaspora ba diaspora te biso to libérer mboka na biso na génération na biso bande ko nyonso oyo bozana sasa combat semaine prochaine ngamo ko na kozala wana na komema troupe na ba camarade na ba Lumumba ba Costa boze belé génération à génération na liste nango et puis tozo senga na batu nyonso o besoin ya ko soutenir l'activité o boy numéro ezawana ou be au travail mama Dorian ko ko numéro na biso mais le ko ngamo na zana ko zo plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 bo ko sunga biso eza na façon nyonso za nango parce que toyebi nini activité à marché ya city ambassade à Rwanda na yebi ndenge usuka. Merci beaucoup, merci à Jordi derrière la caméra, merci à vous chers abonnés de Kleboa.com, merci à la patronat Pichou Mangaya et merci à Tonton de la Nation, merci à vous chers abonnés de Kleboa.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, je vous dis au revoir et à la prochaine, bye.